toujours solo là na biso donc biso na bino lelo 60 ans d'indépendance toujours fêté oui mais bomi peut réfléchir les sous 60 ans après l'indépendance peuple congolais mi bundela poso mi bundelité moto bundela yo azate. Aujourd'hui nous avons des jeunes oyo akomona ni makambo mais alobaka na kati ndako il ne sort pas pour aller réclamer, il ne sort pas pour aller demander sa droit naïe. Tu hériter le côté. Tu hériter et le côté c'est lui qui n'a pas le courage il y a pour réclamer le co. Azana donc il y a ko cérébralité. On a fidèle nani Che Guevara. Politique ya jeunesse na mboka ko 60 ti lelo ezaki mabe pe malheureusement entretenu par ces mêmes jeunes. Doit ce que le monde bazwaka pouvoir na 35 ans. Mobutu na 30 ans avec déjà vice-ministre. Baton fait avec jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse? Nende to kende mboka etamba malamu te. Situation mboka eke mabe makasi. Tantôt oyo bado c'est contradiction entre les deux bandeko bayokana ki bavanda po bakamba mboka. Ba parti belé comme on a pouvoir avec ba personne baza préparé te. Alors je demande que vraiment mboka marché bien te. Biso ba jeune to souffrir musaya te ozo sala ba do futo salaire moko minime et do permettre de futa ndaku otanisa ba na yo futa ma futa courant. Non mais lelo po ba comme ici bon inconscience ba politique congolais ba vieux bozo ba jeune ba comment ba marche pied na bino na ba marche baza na nzela na ba manifestation baza na nzela mais tant au pouvoir est commis ka ba jeune wana o bino bo commissariat inconscient boboyi ko engager bango bo sali recours na ba vieux. Sans la jeunesse congolaise. Toyaka kubundela mboka tanke tozali ba congolais. Parce que nde tozomona mboka ndenge ezokende ezali yango te. Donc ce qui gêne ba ke yende a commissaire ba ministre. Yende a commissaire bato ba nani? Abana bango botiana si. Po yo koma na député, yo ngo koma député par na ngani. Parce que babelo kwa mabe soko zongo election toujours dépend ngo ezaka toujours mabe. Parce que biso peuple congolais tout souhaite kiteke makambo ezoleka leo na mboka ekoki koleka bongo. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. Congo ma solo Congo solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi. Congo Dialogue. Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Puissance ya liloba eleki ya lisasi bandiko batali to pesi bino mbote bino bozolanda biso masolo ya politique na Congo Dialogue émission spéciale indépendance cha lelo ndeko Steve na ye awa na mouvement de libération du Congo na MLC wapi tozo solola na biso donc biso na bino lelo 60 ans d'indépendance tozo fêté oui mais bomi peut réfléchir les sous 60 ans après l'indépendance sur cette équipe. Il y a Parlement de la jeunesse, il y a MLC, où ils ont coordonné na Maître Joe, où ils ont invité à représenter Maître Joe Ngoto, où Azali Penza, vice-président interfédéral, chargé de formation idéologique, Azali président du Parlement de la jeunesse, Azali cadre au sein de ces mouvements de libération du Congo, et ensemble, na bandeko bazakanaye, to mekanoko solo la 60 ans après, bozala ras coaché. Quand on le peuple congolais mi bundela, pour so mi bundelité, muto bundela yo azate. Dans lelo, tous à la près, toyoka makanisi ya bandeko nini bazo kanisa pour na indépendance ya RDC. Maître Joe, bonjour. Bonjour Ndeko Steve, sengo mingi, bonne fête na yo. Merci. Attaque fête en tolek sango na méditation. La méditation, la Covid-19 oyo kanga biso na bandako, moya ko bouger zate. Mais quand même, les pandés là comme nene, tout c'est quand même na carte na biso pour tous na boumbuté. Voilà, tous na boumbuté, mais tant on lobby ya souka wana ndepesi biso mabanzo. Na 1960 après proclamation d'indépendance, général Janssen, général belge wana lobaka avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Et ça réalité au besoin vivre. Non, réalité n'est belge a des soutien. Il y a ça ko rêver quand ça qui va continuer ka bongo congolais. Non, les gens se sont
libéré era lobaka bongo ai mabeni ekomelaka ye bato batomboka kaka na kan oyo lelo ekomi kan kokulu bato batombokaka eke azongisaka maloba na ye ke barevokaka ye avant l'indépendance n'est pas après l'indépendance to comme lelo avant l'indépendance zaki tozali na kati ya colonisation après l'indépendance on n'est plus colonisé donc c'est pas la même chose mais bato ebele bazoloba ke eloko échanger te parce que ti lelo mindele badominaka kaka tozalaka badécideur nauti epa bato bapesaka bokonzi bino mpe na lamuka ntango bokei mambo ya Genève ezalaki sous la bénédiction ya bamindele n'est-ce pas ke na angle wana tozomona ke mindele yango bazalaka na même mise sur la RDC. Non eza bongo te tokopéraka tokoma na kati ya coopération lelo oyo omoni kolongwa ya États-Unis alors comme nous OMS et faire vacillango c'est pas dit que monde mombaza assujetti na États-Unis donc tokopéraka dans la vie faut qu'on reconnaisse so moninga moko aza makasi koleka yo et qu'on retirer quelque chose de pas na autant bien négocier nous reconnaissons que monde aza na technologie aza na mbongo aza na influence na nous négocions et non que monde azonga sous lelo aza la gouverneur à ville à Kinshasa aza la député c'est ça les ali souté jamais au grand jamais les ali souté voilà tozonga sikona no bino boza ba jeune yo za président il y a parlement de la jeunesse mais lelo ko biso quel est l'héritage de la jeunesse 60 ans après l'indépendance awa na mboka na biso jeunesse a hérité nini bon nebini na loba penzate parce que bato bazwa no pouvoir na 1960 bazaba ba jeune nous 36 ans nous bazaka na 30 ans nous bazaka na 35 ans so tuninga différence ni ezaki entre ba jeune époque wana ya lewane na koloba nayo héritage nanu bo hérité le côté to hérité et le côté na kosenga ne na ba jeune na lelo ba se replacer nanu na ba na période wana est-ce que lelo jeune à 35 ans lelo na Congo ninga lelo atika kotala ne ba WhatsApp akene ko penser mboka responsabilité mon bazwaka na jeune na lo ba kozwango je ne pense pas à sauf Jean-Pierre Bembo Abanda Rebellon à 36 ans. Ce sont des personnes rares. Au Tolingi Bazalande et belé le na Congo. Vous comprenez? Parce que les lois jeunes na 35 ans retourné bo aibi Congo te aibi mboka te. Mais à l'époque on a Lumumba Zaki na azo porter charge ya mboka. Mobutu 30 ans azo porter charge ya mboka. Mais les autres tuni muntu kaka awa décrit même province kaka ya Congo central aibi na été. Ba jeune alelo. Bopimela bango ba infrastructure. Infrastructure ya nini? Ba carte so lekina nzela ba carte de mboka batekaka. Mtotanga ndeni na nzala. Mais batanga ba WhatsApp na mondeni. Tout le temps ba megeza la nini. So si tu veux toi okoma mutu. Tu veux toi za la cultiver. Le lokutu bango na facilité makasi. Ya koyeba ke na époque wana papa na bazaki na nini te avion liboso po longwa Kinshasa DC8 et que Kisangani c'était 4 heures du temps. Mais là ça 1h20 au commis avion scooter à une heure Jean-Pierre Wana 1h au commis. Voyez un peu. Donc ba jeune lelo on a rolo ba to les héritage te. Protocole il peut 60 ans biso nyonso donc 60 ans Congo lo e kanye mutu nyonso. To koli mais tout ce qu'on a chez les parents, tout ce qu'on a dans le salon, tout élément. C'est ça le problème. Ba kozala chez les parents te alors que basa la raté, muta silisi classe to zonga to kota na pera na place o ça ba tout passe. Yo bi bati kozala chez les parents. Mais to yebi ke na RDC, muta silisi classe na ye, azal licencié na domaine moro songolo. Mais muta na po akota na musala, bazo tout na expérience professionnelle il y a 5 ans. Mutu ana pas kota na musala, il faut à la membre ya parti politique, il faut à la recommander. Et cette jeunesse là le lobo c'est bon qui ba bima chez les parents à 35 ans. Non, ko bimisane tite kinga na usala procès moi aussi la jeunesse. Nazolo bande jeune azwa pas. Moni yango soto nga MLC comme na pouvoir parce que les MLC ceux qui na pouvoir à côté ka charge nyon sauter dans l'état. L'état quand des fois engagé bateau, l'état des fois sala boui. Biso to ko libéraliser makambo pour que l'emploi za la créer et belé. Vous comprenez? Parce que ebi que soto bika l'état ko da ko kanete. Politique ya jeunesse na mboka ko 60 ti lelo ezaki mabe pe malheureusement entretenu par ces mêmes jeunes. Doit ce que le monde bazwaka pouvoir na 35 ans. Mobutu na 30 ans avec des vice-ministre. Baton fait avec jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse? Rien. Toye nana kozwa pouvoir ya wa Joseph na 29 ans. Qu'est-ce qu'il avait pour cette jeunesse?
de yo jeune enfant nako ba saka rien pona nga ba master no va pouvoir été ba master na bino oh lelo ba master na ba sala ni pona bino. Le problème ça ya jeunesse c'était problème ça ya homme congolais jeune vieux nini homme congolais pensaka nini pona mboka homme congolais pensaka nini pona ndeko na ye. Vous comprenez? Yo comme lelo yanke ba master tu fona nyeta bango ngai nde yanke au lieu o mona ki yo zano moni leadership na Afrique eza mabe. Leadership na Afrique na Congo eza ki yo kaka ndo zala régner. Un vrai leader alinga ko créer ba leader pe belé simanaye. Yango mona tipso na MLC a eloko monde ona oyambi biswa wa parlement jeunesse. Jean-Pierre Bemba talaki que ba parti belé comme on a pouvoir avec ba personne baza préparé té. Il faut nga na MLC ba jeune baza préparé. Parlement jeunesse aux mono yo. Ba jeune au mona ceux qui les lop toujours pouvoir aux yeux tie asala note mais so tia za akende conseiller na ministère moko calme ayebi fonctionnement ya cabinet ya ministre ya président de République ne bazao ayebi commune ndenge fonctionnaka ayebi gouvernement ndenge fonctionnaka ayebi c'est quoi une motion incidentielle c'est quoi une motion ne bazao déjà ba yebi ne bazao ba yebi fonctionnement mboka ayebi lelo que ba décide que ça autant ba yebi mais ba tebelo zoti a wotie ministre intérieur peut-être mboka na ya visita kaka Chilenge na Poto na Kisasa ayebi wanyarukura te ayebi libengete ayebi rien je kafia mboka ayebi te donc ba congolais ba jeune ko ba jeune et le politique pour ba jeune mais aujourd'hui moi je suis limbisanga nous avons beaucoup de plus en plus de jeunes comme inconscients. Non mais les lots pour ba comme ici bon inconscient ça ba politique congolais ba vieux bozo ba jeune ba comment ba marche pied na bino na ba marche baza na nzela na ba manifestation baza na nzela mais tant au pouvoir est commis ka ba jeune wana obino bo commissariat inconscient boboyi ko engager bango bo sali recours na ba vieux tozomona mutu ana na 60 ans mutu ana 65 ans yemo ko rafler ba poste na législatif kaka mutu ana zu ministère kaka mutu ana quelle entreprise publique mais ba jeune na parti na bazali bino ne ba politique ne bozo rendre ba jeune ben inconscient. Mais au Pessinga raison qui va bien inconscient parce que nabi ezakana adage moko haïtien et le basil un bœuf était conscient de son poids il ne se laisserait pas traîner par un enfant de 5 ans. Talango même sur 800 kilos. Mais moi, je suis allé à Singapour. Alors, je suis allé à Singapour. Donc, ce qui est là, c'est que y a comme ça, le ministre. Il y a comme ça, badani. Abarabango, botianasi. Pour yo comme un député, yo comme un député, par nangani. Yo comme un président, par nangani. Un bon discours. Il faut tout solo là. Pour yo nous comme ça, y réaliser on est. Hein? Bala karame ko réaliser. Mais quand il y a un problème, tu pas à ce soir. Somme d'accord na pouvoir ngati kalati. Et les gambango, tout ça c'est des ans zokende. Et les gambango. On comprend yo yakuna no sabi no bozwite OK merci. O benango bengi famille na yo bendi banani OK. Juro kolongolongo yati. Tout ce timbelio. Vaut mieux la fin d'une chose. Aussi ça c'est pour pas kano beno ba membati. Donc ba jeune il faut ba kusulula. Biso ne to sala rabatu, biso ba jeune. Le long tout na fichier à CENI 70% ba jeunes. Donc on va bimi lo ba député nyo sona ba jeune de la commission bango. On va bimi président jeune de la commission. Mais ce que j'ai dans les là c'est retrouver mon soleil mabe. Il faut se le faut tianase, so bo kende. Ouais on ngape ko dit la roya. Na wote we yamba ba jeune moko ba bike bango ba suna confiance ba politique té parce que ba discours propagandiste et ça ba réalité bango ba vivre raté. Tozu na un exemple ya muto azo kamba président Fatia lobaki ke akosala ba jeune ba milliardaire mais ça fait 2 ans réseau ezaka quoi koto ba tie pot de banane koto ba sali bosko ba ozela pe ba jeune on ba comme milliardaire ba mona te soki ba jeune wana ta lobby ba biki ba koyana ba on élection te n'est-ce pas que beaucoup revenir pour un savoir ils ont devoir citoyen monique ba jeune on ayambi bazoloba bango ba un problème te ba za obligé ba ke ko voter. Maintenant, il faut voter peut-être les sanctions dans le pays où vous allez exécuter. Donc, les politiques, vous avez cohabité dans les jeunes à la République démocratique du Congo. Vous comprenez ça, vous avez raison. Attends, parce que
oyo alandaki ke représentant Fatia alobaki ke na kosala bamilliardaire oyo andimaki akoyaki ezalaki buzoba na ye ye président Fatia akochange makambo ndenge nini na ndenge nini parce que po comme ça bamillionnaire bamilliardaire so ozoloba wana il faut baréforme ya monene oyo réforme ya monene ozodispose na eloko te yo moko force na yo moko cash alors que lokola mpe nani azokende ye ne sais pas combien boyeboye force na yo eza 31 député sur 500 ochange nini oza un gouverneur moko sur 26 balinga kutu balongola ye wana sénateur moko les pays bachangeaka yango na baréforme les réformes ce sont les lois ndenge baminako batie wana tout ça ezalaka nde bitumeza nde na baloi ya koki koobtenir loi moko te sans que obobenga so china rambo azala mpe d'accord oh soki mpe china rambo na mpo azala d'accord fo eza ye aservi mpo ya alobaka dia kozonga na 2023 ocomprendre jeune oyo azala naïf nde akoyaki ke moto wana alobaki akomisa millionnaire akomisa naïf un jeune lucide on ne peut pas croire à ça n'est-ce pas le jeune même c'est Céleste Bernet un député ekuna bina no tongila no sanzela député asalaka nzela te vous comprenez et les jeunes suivent ça les jeunes sont dans discours ya bien ya solo balingana bango te le problème ça na no biso na bi conscience koyeba kezande biso nde toza kosala bomelaki bango éducation na classe branchement ezalaki au vu de tout le monde et ba jeune wana basalaki plus l'école buissonnière ba obtenir quand même ba diplôme. C'est tout à fait normal que bas la frapper na ba discours ou ils a flatteur que ba discours ya solo. Mais la affaire les arrangements personnels eux ils ont triché na classe lingi lo biba na olela nanan. Yo moko moi je dis na au moni ya lobi so to comment na place musu to sala. Ngana se retrouver na hôtel de Musana ngali boso na professeur Mboyo Empenge wakufa même grade. To fana ke sika mona prof nanga. Bosoki siko ngana zaka a favoriser ngai na classe nazaka a minimiser ngai donc à un moment faut tout la ke ba professeur ke coopérer pas na yo zo lelela ba point lobi a kozala concurrent na yo ou bien kozala chef na ya ko minimiser yo en public faut ko boya ngo mo mi former so na longi na première session tena ko tanga na na deuxième session na oleka na cours non il va te respecter mais toi si toi tu veux ka kozol ba branchement lobi tout le monde a celle là non même petit des phrases à ça la raté et là son numéro thème à TV à tout son écrit pour lui ah non ngai na zawa ba camarade de bele ba kuma miss banane ba ko tabe non ye atako senga ngai question moko na zana ba na TV master like nazaka nazo toka examen benane langa bo toki ah classe na yo banani o babima ba classe so ba banani nini e beranda za na kolengele yako tu ina na après biso to misa ministre be nga ne moya to so ne yene économie biso boy ba ministre belé ba nane ministre ya recherche scientifique mon ami ya place boy José donc ba mi nde bazo mona belé so ça ba commentaire na yete olega combien donc il y a du respect ba procureur ba zaliawa ba donc tout ça que c'est bien mutako ya contester nga so ba bombarder nga lobby mutako contester nga ozalaka te o na yaka tanta na TP la kisanga komelanga jamais balobaki na bino et pas conseiller Marcelin Bilomba que au moins y a tant place mo ba somba ba diplôme té une façon aussi de vous dire que bino na kin et belé o bozawa vous avez des diplômes que vous célébrez vous êtes des intellectuels mais boyebi ndenge pe bozwa ba diplôme ngo te wana zali ya ko prouver hein mais l'accès dans la classe n'est pas tenga zo tanga ba classe nanga belé ça la 50 notes techniques par semaine ezali boma c'est la folie parce que une note technique fona no kotisa aux réaction en chef hein ba parlementaire ba yebi aux réaction en chef à orienter yo mais yo kotisi 50 par semaine 50 par semaine donc ça sera 8 par jour et quand non président Fati a na comme ça tanga teka ba note technique na il doit être sérieux même 50 par mois c'est difficile parce que notre technique mais ko pesa mon salaire à 6 mois tu as pondu une note et ça les loro moko boye babino développer bando ça et que mais yo c'est ce que yo mo éparpillé comment ça non ba copier coller OK na Google ozu ba ni no copier na ça les notes copier celle note mais ça on a tinate pour note quand il faut ça derrière ça vous comprenez derrière ça na salle note yo mais pourquoi par exemple na économie dans le banette économie
bah fixera prix à ba télécommunication té. Alors que l'économie fixera prix à pétrole, il y a ba mapa pourquoi la télécommunication té? Qu'est-ce qui se passe? Il faut ça là au net notamment convaincre le ministre. Il faut que Nesco ba aux Hollandais de la dose mais yo au komaka 50 par semaine. Mon kondazo réagir peut-être ce que ça mon kondazo na zoba. Oh. Attends mais comment entre nous? Au commis 50 et si lui va répondre tu le 50. Tu dois être n'habité hein. N'habité. C'est impossible. Voilà, vous comprenez que les mettre dans le bébé pensate parce que tous en bande au moins belé, tout pour ça na siko. Jeune ya Congo lelo aussi 60 ans. Ozo senga na ba jeune siko to sala nini pour to longwa na misère oyoyo. Biso ba jeune congolais. La première des choses que d'abord que tu as force. Sans la jeunesse congolaise. Si on ne peut pas ni corona en Afrique. Ils ont qu'une invité soignante parce que trop de jeunes. Né mu yamba bakana ke badwa zo na corona zo. Ba jeune ba zo na bango ya 25 ans, scooter na corona na nzela ya taxi. Amela zo na pale anticorps elenda, abayene ma eleki. Toi déjà nos forces nombre. Deux conscience que biso ne photo to mema makambo et non ba kumba biso. Jamais on peut sa mukongolo mutamatina clôture. A comme ko bichanga maboko na matabio zelaka na buka manga ne apesa yo. Faut que boya. So jeune a eu conscience wana. Abinga il faut na longwa na misère. Pourquoi ba jeune na place msusu ba do sala makambo pourquoi panga? Ba yokani. Ce que mon lobby que to soutenir ba député wana bango baleka mais soutenez vos amis. Moto tia candidature. Biso moto sakano. Ils a $1000 to cotiser to bandalelo. 500 francs, 500 francs, 500 francs, biso na kasa vous boyo. Faut za mutna biso 500 francs, 500 francs, 500 francs. Tina 2023 mon na compte non penda contribuer la master na yo 70 000. O pe 70 000, 70 000 pas 1000 yango ba polo tina te moto. Ata papier noir et blanc to asima na yo. Ba jeune to ka. Ba ba roleka sans l'art. Yo ko yakuna, oyena banini na yo. Oyena ba short no banani ba jeune ba bino du kende ba soutenir. Omani et le Kamouké, Macron bandaka abouite. La France ça marche. Car so ba jeune a marche pesa là. Batamba okima. Batamba okima. Voilà. Mais si ko question mo ya suka pona zo bandeko po tozonga na conclusion. Lelo yo tozongi ka na moi question na po esali batu moi passé. 60 ans après. Pour muta travailler dans entreprise publique, dans conseil d'administration, pour muta travailler dans gouvernement, il faut être membre ya parti politique. Donc so na FCCT faut na cash. To za na la muka ba bendio. Depuis toujours daki MP na opposition. Soit faut ba benda ndé muto. Au moins pour travailler, il faut za na quota mo ya politique ndé bendio. Bongo bato nyonso ba osilisa o. Ba salamate po baza ba DG, po baza ba PCA, po baza ba salamaka, po baza ba directeur ba na fonction publique, to na secrétaire général. Tous les commissions dans la quota politique, le maman directeur chef de bureau manti maman DG. Qu'est-ce qui se passe le la politique à Congo face aux jeunes? Bon, na lingi na saba jeune na ngaya ba comprendre ngo. Po ba ya wa na politique sans na politique ba na église té. Politique dans la logique nango. MLC azo bunda lelo na la muka tozo pouvoir. Et pas ensemble ba jeune bazali. Si tu as pouvoir te servir ba jeune na biso. Il y a pas de honte à ça. Ceux qui ont monique, n'importe quand on va pouvoir rendre ce faut en participer. Mais venez, on sait où ça libanda. Viens au MLC, tout pour nous c'est ça la logique. Parce que ceux qui gagnent, ils ont la majorité, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui rendront compte. Bon, c'est comme ça, tu as bateau, on va rendre compte de l'obité. Attends, ce qui est à BBC, Bisoto, c'est quand même administration publique fait la politique. Administration publique, il y a une fonction où il y a l'État, na ba ministère ba nini to kotia batu na biso na bomba te to kotia ya biso za bongo comprendre. Alors voilà pourquoi biso MLC et tozo danger na to monengeza pour l'état dans ko mukia kotia batu pourtant ma jeune ba se belé biso to lobi biso nous sommes pour le libéralisme to ko fungola penda nyonso eloko nyonso na Congo comme concurrence. Assurance concurrence mutanga tonga aéroport na etonga olingo sala nzela na yo ko employer bato sala vous comprenez to ko sala yango parce que e ko employer ba net secteur ya agriculture
to beng si ba agro-industriel ebele. Et il est prouvé que le secteur on a yemoko a embauché 5 millions de personnes. Nous allons faire ça. Donc faciliter ba règle. Mais pendant ma fonction, on est à biso politique aujourd'hui, on fera avec nos jeunes. Na bo hypocrisie lobi ngai so ko voter ngai ba ko voter ngai. Oza MLC na ko tia yo bien mutani. So oza no mutu mususu na oza poste ya mutu ngai MLC tena pesa yo. Dans les arabes. Mais pourquoi nous bolingi démocratie bo boye makam nango? C'est la logique non? Oh, papa, mais on a ndenge mususu qui na poste ya expert moko. À Congolais. Non, il peut que l'État peut aboiter. N'est-ce pas? Mais pourquoi il y a partage entre eux? Mais c'est vous avez couturier, botier, na la ligne aérienne congolaise pour que ça muta parti. Bon, bah poste politique ezaka na makamane pilete o zolo bawana. Expertise et comptable. Ngai awa poste na boya kaka chef d'état-major général. Mais ça tient un ministre de la santé dans ça nanga. Et non ça n'a expert nanga bando expliquer ngai. O tient un ministre de l'énergie, professeur nani awa maître nani confrère nani awa zaki ministre de l'énergie awati. Après nani gouvernement Badibanga maître na oui na ya Mishiki wa kititi. Mishiki te ye azaki awa Matadinenga. Un avocat zaki ministre de l'énergie. Félix Kabang est pharmacien, ministre habitat. Kabang est un médecin. Asa médecin. Asa na santé à Kenabi. Oui, le problème. Fonction politique, le ministre est là pour décider. Le travail se fait par ses experts. Il y a pour décider na option elle était pesaki asalake et s'accomplir. Comprenez? Donc Kolobatek Moutalongwa qui boye a commis boye. Na politique c'est ça la magie à politique. Avec chef de bureau, parti n'a gagné une élection. Et le chef de bureau comme il s'est déjoué le problème. Peut-être que le chef de bureau c'est là que vous avez dit boye. Peut-être bien épais. Voilà, on revient vers vous tous. On a une petite intervention bandekolo quoi basé belé une question à chaque intervenant pour tout poussana. Voilà, to banino na ndeko na biso awa azali pe elenge awa na lingomba MLC. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko journaliste. On se présenter et puis tout tout na yo mutuna moko kaka au répondre pour tous zo mutuna nyonso. Yebisa biso yo lokola elenge. Nani o inspira yo na ba père ya indépendance pour lelo ozwa souci à la politique dès les bas âges. Merci beaucoup. Nabana nous nako se présenter. Na bengami na kombo ya honorable Yanga Dalton John. To benga makaba honorable parce que to za na kati ya parlement. To s'inspirer na parlement ya comme institution. Yango to benga makabongo. Alors par rapport ya question tout dinga lié na père indépendance nazalaka na mentor mon côté mais nazalaka na suite ya ba mentor pour chaque muto nazo le quoi mentor nazo na cadre moko boye et na copie yango. Alors on est ça un peu comme la chaîne ya batu. Je commence d'abord par la première des personnes na moi Likolo ezali Lumumba. Na Lumumba nazwa courage. Nazwa courage pour azaki trop jeune. Azaki na milieu azaki dominé par colonialiste mais à brava père nae à surmonter père nae azwa courage pe aluba et courage ana ezozanga ba jeune na biso ya lelo. Aujourd'hui nous avons des jeunes oyo akomona ni makambo mais alubaka na kati ndako. Il ne sort pas pour aller réclamer, il ne sort pas pour aller demander za ba droit nae. Et ceux qui n'ont pas plus loin, ils ont un homme politique mo pa luba, c'est lui qui n'a pas le courage pour réclamer loko. Azana donc il y a ko se rebelité wana fidèle nani Che Guevara. Donc ce que na courage wana ya ko réclamer le noté donc oza mutu mo fondo lela no kaka soko link le laisser là il faudrait yo mo courage ya ko réclamer le wana. Est-ce que courage ni do sali po na mboka o mona ke acte mo boye ozo mona ke batu ba ko sala monter yo faut télé et au salo pe exception déjà ce qui tozongi moi sima ko banda nazo engagement officiel ya ko adhérer na combat MLC ba manifestation sur MLC sala pour na ko réclamer aux alliés intérêt à population na participer nango to bima na balabala to zo pe ba risque nini o bomuna na balabala to zongo et
yango te epekisa biso tovanda na bando continuera toujours kolite. Voilà, to Poussani, to Zotambola, pour comprendre que cette émission, nous allons faire un tour. Toza Awan, de Kombo Tenayo. Pour se présenter, Kombo Nani. Na Kombo Nani, honorable Alain Kokota. Au maximum, Ngongo. Tozo Tuna. Honorable Alain Kokota. Tozo Tuna Yosko Motuna Moko. Est-ce que Lelo yo, tant aux hommes on a bandé Kobo Yaki d'abord en opposition, bah comme na pouvoir. Le lengi ba jeune na bango ba se retrouver. Et puis si vraiment pour ça. Il y a la lissue politique makasi loko la jeune na kati parti politique to e baissé te e koki ko baissé ngaité ba batu baza na pouvoir sikoyo donc baza bato ya IDPS baza na vision na bango nde ba memi mboka lenge to ke nango na ko se décourager te tant que biso toza na kati ya combat ezo continuer et lobby kuna to ko pouvoir espoir ezaki biso ko pouvoir to biso ba jeune to se retrouver un jour. Vous assurez que MLC na pouvoir yo se retrouver. Dans to se retrouver donc na sûr. Na mécanisme ni. Nende to kende mboka etamba malamu te. Situation mboka eke mabe makasi. Tantôt oyo bado se ba contradiction entre les deux bandeko ba yokana ki ba vanda po ba kamba mboka. Alors je demande que vraiment mboka e marché bien te. Biso ba jeune to souffrir musaya te ozo sala bado futo salaire moko minime. Il permet de faire un coup, autant de sabbat, nayo, futama, futa courant. Alors, biso, tout ça, on a espoir que lobby, photos de Bokonzi, tout Kamambo, quand on s'est réformé, tout administration, armée, la police, tout faisons en ordre. Merci. To Poussani Lisusu, en tout cas, to moni ben de konabiso awa, de kombote na yo. Mbotendeko. To moni déjà, merci pour to moni bidona ba cache ne, to moni qui vous respecter ba gestes et barrières. Oyo ba senga kibiso na OMS mais tolito tuno mutuna lelo tozo célébrer 60 ans d'indépendance yo za jeune na kati ya parti politique est-ce que na ba parti na bino tozo ka exemple ya MLC batiki la bino pe ta ya débat que yo oza jeune au contredire penser ya mokonzi na yo sans que ba benga no to ba fina yo pour na évolution na kati ya parti politique. Merci na osepela na mutuna otu mon pesa ipe kombote kombo na yango na lina pesa la bengami na kombo honorable Nabina Emmanuel. OK. Question na yo oyo tuni yango eza capitale. Pour na ko répondre yo eloko nini tininga na kota na MLC c'est justement eloko yo wana. Du fait que MLC c'est liberté oyo bazo pesa yo jeune pour s'exprimer ba ambition oyo za na yango. O pesa pe point de vue na yo pour qu'ils allaient appliquer. Je crois que ndenge ozomona ba bengi biso honorable tozaka na ba plaigner na biso oyo tozo tenir yango ezalaka na ba rapport oyo topesaka yango ekeneke na parti biso tolobaka pe ekeneke na ba PV omonaka ba rapport na biso ekeneke na ba parti sintesi ozomona ke ndenge toza na parti awa posa na nga ona vandi awa ezalaka na ba élément o ba biloko muso ba bengaka biso to analyser ba fait to pesa ba conclusion na biso. Donc bino bo pesa rapé mabanzo maman Eve Bazaï ba CG to président national Jean-Pierre Bemba exécuté pe. Effectivement ce que ozomona maman Bazaï bazawa na ko yeba ke ba proposition mususu eutaka awa na ML na PJMLC ya biso ba jeune. Maintenant mingi bo comprendre que selon de konabiso Emmanuel a dit que awa wa liberté ezali donc ba ndeko nyonso bazali na droit kosala musala ndeko mbote na yo. Mbote ndeko Steve. Pourquoi se présenter? Oui, kombo na ngai Jéri Mambanza, naza parlementaire na kati ya PJMLC na commission permanente. Voilà, na commission permanente ya PAJ. OK. Bande kona biso mingi on va continuer. Bande kona biso ba omettre quand même kolobelo parce que c'est un parlement, tout ça na ba commission permanente ezali ngas ko naza na kati ya oui na PAJ politique, administrative et juridique. Voilà. Tozoko barano na moi ordre d'idée wana totunda ndeko Emmanuel. Tant bino bozo CP là que parti tiki la rabino temps bosa la débat, moi contradiction des pensées, bozo mon intérêt beaucoup se retrouver le roi ba fils Mukoko. Abandika ba débat mais comme pe na pouvoir ba bon muto yo tia biso moi kal ba finir ba tiyoka na balabala yo tia makelele bango bazolia. Te omoni le MLC c'est un parti moko démocratique. Et ça parti moko oyo ba liberté fondamentale eza garantie. Biso wa tozarnation des cloches moko tende ba parti mususu eza na ndeko tu ko cité wana. Yé peut-être alingaka à faire vivre démocratie na parti na bango mais hors parti na bango kuna eza nango démocratique te. Ba vibraka
na pouvoir moko eza personnalisé awa biso pouvoir eza institutionnalisé, c'est-à-dire tozana ba son des cloches ebele mutu na mutu akoloba na ndenge na surtout biso na parlement. Donc ndeko Steve yo koki olobi a ngana ye na X, ndeko Emmanuel alobi Z et ainsi de suite. Na suka na yango nde mokonzi ako apprécier et puis eko inspirer pe eko contribuer na impulsion mokonzi pour y orienter makambo ndenge kenda. Donc awa biso penda ba son des cloches ezali et puis eza garanti. Donc c'est vraiment un parti démocratique, un parti où la liberté fondamentale eza garanti. Yango etinda ngai Jerima Mbanza na ndeto lo barato mais ça na koloba na parlement na biso na beta na MLC parce que c'est un parti où ba valeur on eza garanti. À part nini yo personnellement au parlement de la jeunesse il y a MLC déjà bosala na mboka oyo. Quel est l'apport en fait ya bino? Rapport est belé mais on a koyebisa yo oyo eza très décisif ezali oyebi tango ba leader ya la moka basanganaki. Biso le président Jean-Pierre Bemba a senga le parlement en jeunesse parce que biso to botamaki en 2008 tango président na biso bakangi. Bon en fait ezaki peut test atikala koyeba biso te. Mais tant azongaki awa to kutanaki na to solo là nde ayebaka biso. Mais lors il y a la moka tango bazoluka kobimisa candidat commun ezaki test wa sala biso asenga biso to réfléchir na nyango akokozala candidat commun na ya opposition tango bango ba invalidaki ba candidature na yene voilà to salela ngo mama na plénière awa et genre biso 4 à 5 heures du temps ba sont des cloches ezaki vraiment multiples ba mususu balobi il faut fayulo mususu balobi caméra ainsi de suite donc muta pesa ki position na yi to pesi ba pour na ba contre. Mais au finish, tant que tu as ni nous et c'est qui est parlementaire, c'est qui vote. Tu votes, nga ou na zoye bisabino yo le candidat commun abimaki nga ina pona qui était. Ça bande comme ça ba pona qui. Tant que tu passes na vote et c'est lui que ba biso to koyaki parce que la majorité pona qui le candidat numéro 4 Martin Fayou. Donc on comprend que la conspiration dont parle l'IDPS et Banda répond à Bino na MLC. Bino botrikara déjà bien avant botimbise mon candidat non pas voter Félix. Eza botrikete. Eza président Sengaki alingaki atala mayele na biso to baratoza parlement te batu mayele. Donc à Sengaki atala comment est-ce que tout ça la lecture politique ya mboka. Donc je retiens que Jean-Pierre Bemba zwaka makanisi voter Fayou le pas na Bino. En quelque sorte oui parce que tant que Silesi en gros to celle-là qui est note soupli fermée et Kendaki et puis quelques jours après Toyo Yoka Baponi candidat numéro 4 Martin Fayou le candidat comme et c'est plus ça qui parlement voilà cet apport au yo Sengaki on a Oyo ezalaki très contributif pour la évolution. Voilà tu as obligé à tikae to tambola parce que ma question moi les autres comme la biso moi pas si donc to tuna ba ndeko baza awawa parce que il faut ba ndeko tout en fait va participer à une émission ndeko mbote na yo mbote pour journaliste oza elenge o se présenter bon kombo na ngai honorable Eric Fouki Bwela membre ya MLCP à parti parti à parlement jeunesse PJ MLC na président na biso ngoto. Voilà ngai ngatuno mutuna ndengo za boye otanga aussi lisa je crois et ceux qui ndengo mona la politique en mboka soko vandaki na ndako lingozo musala te yango fako ya na parti politique pour ba pesa musala so le bokom na pouvoir pour zo calculer moi 3 ans déjà tikali. Bon merci na mutuna tuninga tunyo surtout na kati ya vie place akenda ka aluka toujours à bénéficier mais biso na kati ya MLC toyaka te pona nde tozomo ba mususu bazo sala non toyaka kubundela mboka take tozali ba congolais parce que nde tozomona mboka ndenge ezokende ezali yango te parce que babelo kwa mabe soko zongo eleksa toujours dépend nango ezaka toujours mabe parce que biso peuple congolais to souhaite ki teke makambo ezoleka leo na mboka ekoki koleka bongo parce que biso MLC tozana idéologie ya koyeba kotala pays ndenge ezokende ya koyeba ko tracer pays ndenge ba pays mususu étranger ndenge bazotambola parce que ngane na kati ya MLC oui lelo tozi pouvoir nako bénéficier et ça fait que lelo nazwa tozi pouvoir to moi bamsundi bakomi kolela lelo to tindi yokuna ozo sunye biso non pas biso MLC et ozala bon tant que ba o bazali boso na biso baza bato balingi biso balingi pe mboka na biso parce que
ce qui le loba lingi biso te donc eza pas simi mais ba lingi biso lingi mboka parce que tozo mona ndenge bazo sala makamna kati ya mboka parce que so lingi mboka te ba otika buzobo ezole kalo na mboka ekene ka bon taki bazoloba ba lingi mboka kende tout droit ndenge biso peuple congolais tozo linga. Merci, voilà ndeko na biso to leki to yepe awawa mwana mboka. Il pas allé lengé na kati ya parlement de la jeunesse mbote na yo. Mbote papa. On s'est présenté kombo na yo. Ngai kombo na ngai ingénieur Pepa Bompongo. Ingénieur Pepa. Yo ozali pe awa na kati ya parlement de la jeunesse. Est-ce que oza sûr que lelo oza capable ya kolinga parti koleka président to yo oza kana idole moko ezali président national po to mona bilenge na ba parti bazaka batu ya ba président o président lobine ya rosala o batu baloba koyoka mutu musu te eza ba réalité to mona ngo pa bilenge na ba parti politique yo zali lolenge ya bilenge bazaka bayokela ra mokonzi to ba yaka pe na mabanzo na bango. Ngai d'abord kokota MLC nalandaki MLC liboso na l'idéologie ya MLC eza parti moko eza na idéologie ya kitoko bao bayebi te na si mokolo bakoyeba ya tobengaka bango baya soki bayebi ebele bakoya nde na MLC wana kokota awa na MLC pena mokonzi na biso lokola za wana aza pe mokonzi moko ata okotala obime moto oyo nakoboye pene ni moto aza na bomengo aza na bamoya aza na pe amipesi na politique ta likambo asala pona bundela démocratie lelo nakanisi eza mokolo ya indépendance Lumumba abundaki mpo na indépendance lelo boza kotanga Lumumba boye Lumumba mebemba pa abundi na démocratie. Bon. Soki lelo tosali ba élection lelo tokoma élection ekoma ta kosala mata ko ba élection ngezaka ya lokuta ke oyo aganyaka lekaka te izalaki pa ke Bemba abandaki na technique mosusu bwino boyebeli bino moko akeye kosima minduki bakie sans city baye no bituma beto sangana tosalaka ba élection toye tosali baye na transition awa di toye kosala élection bino mo boyebi eloke na élection ngo tosala nana aganyaka pe na sima na mibale mosuku tu defo esalemi kutu na sima oyo aganyaka lekaka te boyebi bino moko. Metango yo bengi Bemba azali père ya démocratie biso tebiki bandeko bele balobaka eza Tshisekedi po abanda déjà mwambo wana kala ye abandaka kala mais na ngonga pa abandaki élection esalemaki pe na bote élection kokoma kosalema après ya bamosusu bakendaki na chemin mosusu après chemin wana ntango baye basangane idée ya tokende tosala baélection. Voilà ndeko Pepa elo oni déjà totika yo limbisa yo tokeyo no mwa question mo ebele par rapport à baninga elo oni déjà yo sala ntango ndengo zala elenge na politique ya mboka o politique nakanisi opesi makanisi na parti basaleli yango pe parti na biso lingombo eza komona parlement jeunesse eza titi moko esangisi bana quand même ya mayele ya parti na lingombo na nini surtout omoni ya parlement jeunesse iba ezalaka lokwa parlement ezalaka kuna interpellaka bakonzi parlement jeunesse oyo pe omoni oyo interpellaka bakonzi na biso tukuna lokwa bomona kuna na palais du peuple kuna bakonzi mosusu moto mosusu kobanga aleka na palais du peuple ba interpeller na parti ya MLC bakonzi mosusu pe bazalaka parlement jeunesse ba interpeller azape kolenga kuna ba interpeller ngai kuna na parlement jeunesse parce que soko za mobali peut-être okuya kotelema na parlement jeunesse MLC. OK tozapi na participation de la femme na kati ya politique ndeko mwasi yo na kati ya mibali oyepe ozape elenge esika wa mibali baze bela bazoloba na ba autorité boyena ba mabanzo est-ce que yo poza na place awa we esika bilenge ya mibali bazopesa makanisi yo po yeko tia mutu ozomona ke kosimba bon nakobana nanu nako se présenter komo na ngai Charlie Mongo naza pe moko na kati ya parlement ya jeunesse na lingomba munene ya MLC biso awa na parlement ya jeunesse en tout cas basi bazana esika na bango mwasi pe akoki kozwa maloba pe koloba liboso ya mibali pe mibali bayoki discrimination ya genre ya sexe awa na parlement ya jeunesse toyebi yango te na lelo indépendance 60 ans après
ozomona ke bilenge boza encore na chance surtout ya bana basi ya koevre na kati ya bapolitiki ya mboka na biso. Oui, nayebi ke atako mikolo eleki makambo eza kokende na lolenge elongo bani te, me toza na eliki ya ete mokolo moko oyo MLC akozwa bokonzi lokola kala mingi te na 2023 awa tokozwa bokonzi basi tokozwa place epe tokose retrouver na kati ya politique na mboka na biso. Matondo mingi topusani ndeko na biso mbote na yo. Mbote ndeko journal. Kombo nani? Kombo langa Blanchard Ikoli. Yo po uzali na kati ya parlement. Oui, naza parlementaire na kati ya parlement jeunesse à MLC. Voilà. Nga ina tuno motuna mo. Est-ce que bino ba jeune ya politique na kati ya mboka oyo déjà bosala action nini côté lemela bato bomona ke bapekisaka liberté na bino na kati ya mboka oyo parce que bozolela trop banyokola biso bakanga biso basala biso bazwi bokonzi batika biso to tunaki motuna na président meto yeskope na bino be exécutant. Est-ce que déjà bosala action moko oyo ezolakisa ke boza mécontent na lolenge politique ya mboka eza ko isoler ba jeune? Oui, question tout neza vraiment question moko ya motu ya makasi. Motuna wana eza penza to loba ndenge balobaka importante pour la jeunesse na biso. Lelo makambo mo ebele concernant jeunesse ango. Ba jeune baza conscient ba mingi te. Na kati na nungaka ba mangomba biso parti politique. Tantôt tunaki question moko wana ke ba o balandaka kaka ba mot d'ordre balandaka idéologie te. Na ba parti mingi za bongo. Batu mingi bakota na parti politique surtout ba jeune na boule talara chômage ezali. Ah ceux qui n'a mukana faut filer na mi retrouver. Aza pire petit. Aza pire donc mingi ezaka ba pire petit ya ba boyebi ba msuku ba pire petit ya pe ba evra ba koma ba sala kombo mais ceux qui pe bo benge botu na motuna eloko malonga ezate. Kaka ki jale na nini. Mais biso par contre na MLC déjà na kati ya structure à parlement jeunesse. Formation ezali. Formation ezali pas seulement formation idéologique mais formation en tant que jeune politique ndenge nyoko ko evre ndenge poko ko sala. Mais ce qu'on pour la généralité en boka na biso mo makambo za ebele. Bosala ni. Déjà na kati ya parlement jeunesse to sala ebele to pesa ba proposition ba résolution na biso o to proposera yango na pesa la marathon monaka déjà ya déjà pas ya liboso. Ya mi balé formation to zwaka. Biso pe place to kendaka to formaka pe ba jeune. Donc vous a formé boke pe ko former. To ke pe ko former na ba cellule na banini sika tu yo zo metant que membre à parlement jeunesse au sadine ozo former pe ba oya yo baza la peine na conscience poto zate le roi baningo mususu bazawa bazana pouvoir mais ba oye ba place bazate. Vous comprenez? Donc bino pe so bozi pouvoir bozala en même temps na pouvoir en même temps na opposition. Té ezala raté. So ozana pouvoir wana pouvoir. So ozana pouvoir ozana opposition comme hybride. Ozana nani? Mais c'est ça. Comment se fait-il yo ozana pouvoir yo mto simbe loko? Yo wana ko zo la marche. Te me gardien du temple. Bino opposition kufi yango ba wasala bino basala intérim opposition. Lokuta ba omiye bande place bazate. Nyo sone zani ni manque ya formation. Soko keota la olandela. Même ba basala ka désordre wana bozwa bango bolandela eloko zate zara petit moko noala ka ba bengi ba pesi mbongo va faire ça fait ça fait ça fait ça. Donc mingi wana bazano na formation te bazape na ba cadre te. Po parti yango lelo ba simbelo wango. Mutamalonga zate tozo monate kuna mutamalonga ate yo asi ta la ka semeno toza oyo makamini oti koleka interpellation ministre relâché le bien bimina bokasité ya nani nga yeme nga na ebeza nzambe bo yebo tu na yeme na ezeza nani matendo mingi ala on avance to moni te tikali au moins na 5 intervenants ne kombote na yo Mbote ndeko journaliste Steve. Kombo nani? Kombo Jean Bosco Bongeli. Ndeko Jean Bosco, lelo yo tolinto tuna. Est-ce que yo zo faire partie na ba jeune o balekiseli temps na ba parti politique pour ba parti belé bazui tenter ya ko pesa bino temps ya ko kende classe ya ko kende ko sala ba tira rabino kana ba parti pour boza la permanent na ba marche na ba nini. Une fois au pouvoir bozo belo ko sa na pouvoir ti. Est-ce que yo ole kisi temps toza capable ya ko travailler dans le corps RDC ML sa comme na pouvoir. Bon ngai na ko loba te ke tole kisi temps biso pe MLC l'air yaki ekuta biso tozo tanga to évoluer na classe l'air pe mo a classe sili to koti na kati ya MLC po to sepela ki na
vision na idéologie ya MLC mais elekisa biso tante parce que na MLC nazwi mingi ye mosusu biloko mosusu tozwi na classe eza na université moko baformataka bapoliticien te mais oyo tozwi awa vraiment ezali babiloko mosusu même na classe totikala kozwa te vraiment toza mieux formé par rapport na bandeko mosusu. Donc politique et baxel bino belé koleka ata mosusu bozwaki na classe. Oui, po université moko te koyoka baformaka politicien soko otali bandeko mosusu bazoganga wana soko oye otuni nga na osala rôle ya cabinet nini ou bien eloko moko eleka na cabinet akoyeba eloko te mais awa tozwaka mwa temps mpe à part politique tozozwa mwa formation journée pédagogique ezali mwa biloko mosusu ezali te ke jour nyonso tokolobaka politique te eza mpe na baformation mosusu eyaka na ndenge nyonso ya administration comment fonctionner faire fonctionner lelo tozwi pouvoir présidence ministre vraiment tozwaka baformation nyonso. Chance au nga naza nango eza ke nzamba obatela na mona MLC na pouvoir mais ba image oto sala ezokende na YouTube donc tokobomba yango après 10 ans boza na pouvoir so to moni bino ata après 5 ans 3 ans 2 ans mais une fois to moni bino na pouvoir to moni boko kokate na kozongisela bino image pour ça devoir de mémoire na moni bino bozo kumisa ne boza formé ne bozo la idéologie na bité bozo banga pour président na bino azali peut-être yango bolinga bo salé éloge mais boye ba archive ezotikala tokoyeba toki bokoti na pratique bokoki te kaka ngam na ko dénoncer bino motende mbote journaliste kombo nani kombo nanga honorable Joël Mazombo. Honorable Joël Mazombo, yo ndenge ozomona parti oyo ndenge ozomona politique mboka oyo est-ce que ba jeune baza pe na chance ya ko changer makambo lelo RDC akende pe musika bakoma pe ko respecter na ba état mususu na mokili ba jeune surtout ya MLC toza na chance ya ko changer makambo parce que biso awa toza former makasi pe lisusu toza kolinga yeke mboka na biso ekenda liboso po ke bato nyonso basepela na oyo bazangaki lelo po ke lobi ke bazwa musala bozo betela formation otolo mingi dans la monima ke bino nyonso mutu nyonso azo betala accepter na formation boza tellement bien formé boza très bien formé ndenge boza formé boza vraiment sûr que lelo yo boza capable ya ko faire face na tout politique congolais au télé malboso. Bon, na ndenge formation toza capable ko sala face na politique mutu nyonso ko tia liboso na biso. OK. Ndeko mbote na yo? Mbote mingi ndeko journaliste Steve Kamanang. Bonio? Ouais, ça va très bien. Kombona? Ndeko honorable Osé Belanga, rapporteur adjoint na kati parlement de la jeunesse du MLC. Ah, donc yoza membre bureau. Naza membre bureau. C'est que yoza outillé. Donc tuna moko. Ndeko na biso Osé yoza rapporteur adjoint na kati bureau ya parlement de la jeunesse. Différence ni eza entre parlement institutionnel na parlement na bino. Donc nini oyo okosa différence ni okosa la biso. OK, différence eza karake awa parlement jeunesse ezali école ya formation. Donc tozali kosala mai oyo elekaka kuna na institution na biso ya parlement et biso tosala kango na niveau ya parti na biso ya MLC. Donc la différence est à ce niveau. Réalité ya coalition na kati ya parlement na comme na binote bo sangani ba tendance bokutani. Bon, biso na MLC toza ko s'appliquer na nyonso toyebi politique eza bongo donc ba makambo wana ezanga kate biso to s'habituer na nyonso. Donc au nom ya principe d'adaptabilité donc MLC za ko adapter biso na ba conditions nyonso. Voilà pourquoi biso to banga te so to comme na pouvoir peu importe auto kuta na ngoto za vraiment outillé toi makasi. Bo lela te ba tie bino ba po de banane. Te to lela te po to yebi sika to outi et sika to zali pe sika to okende. Yangwana ndezo sa la force na biso. C'est pour cela esengo nanga ezali omoni ba jeune union surtout o tuni ba question awa ba pesi yo ba réponse moko ezali ya kitoko ya siki ndenge baloba na lingala vraiment. Donc ba pesi yo ba réponse pour na ko l'accès ete ke baza ba jeune conscient. Toza biso nyonso ba jeune conscient. Donc ba jeune o okomona déjà awa na MLC ba yebi nini o esengeli po na mboka. Et topona ki MLC po na sentiment te. Totala ki idéologie, tomona ki président na biso Jean-Pierre Bemba na jeune azala ki trop jeune, aza donc abotami na famille oyo, baza na mbongo ebele. Donc son père c'était un homme cossu. Il avait beaucoup d'argent fort financièrement et andima ki kotika bomengo na nyonso akoti zamba pona ko défendre ba valeur.
Voilà pourquoi biso pe toza ba jeune auto défendre ba valeur. Ça là bino bien de bosala rébellion. Bon, ezaki na tina likambu songolo yango pe lelo MLC zwi démocratie bien que toke na tina suka te mais toza posé comme effective. Voilà pourquoi toza ko bunda pona yango ezala tant biso tozwa pouvoir ba tu bo sentir ndelenga ya démocratie pona ba yo kyango te. Na ba yo kyango te no ba yo kyango te. Eza réservé na eza réservé ka pona biso. Voilà. Vous comprenez que membre bureau honorable Osé to yesko to chité na ndeko na biso mbote ndeko. Oui mbote papa journaliste. Vous se présenter. Ngai kombo nanga honorable Guillaume Bola. Membre du Parlement jeunesse ya MLC. Honorable Guillaume Bola, est-ce que lelo yo za na kati ya MLC bozana ba liberté bozana ma ambiance tant ozomona lokola un parlementaire okobeta maboko ke lelo tozomona quand même ba premier signaux fort ya état de droit? Non, état de droit na ni quotité na mboka na biso Congo. Ça de quotité tozomona injustice est partout. Ya solo wana. Ya solo. Directeur cabinet chef de l'état na makala. Ce qui vraiment oza muto atangi ce que tali olani procès wana auto au moment là il y a injustice za makasi mais wana za ya bango yo betelanga mulolo MLC o nga la tangi na yi awa na tanga politique ya MLC et idéologie ya président na biso Jean-Pierre Bemba Gombo tozo ko karane idéologie na ya démocratie bango ba lobaka ke baza ba démocratie baza ba démocratie ya maloba mais ba institution te ya maloba bango ba maîtriser nzela bino bo maîtriser nzela te bango so ba bengi batu bakita bakiti mais bino bo benga batu awa babi bo betara ba fiasco bino bo za siyo ke boko cha poana bandeko mususu wana oyo zo lingo boya na beterement li solo ceux qui le parti wana ils ont vivre grâce à Jean-Pierre Bemba na ndenge na Sen City na Koro Lusaka Bemba muta bengaka IDPS opposition en armée l'air Bemba kendaka na Sen City barcor Bemba a se retrouver azalaka yemoko yango na bengaka Papa Etienne Tshisekedi ndi azongisa kai na ville ya Kinshasa yango mosoki lelo bazoloba toki ko fungola ba livre te même biso za la combat nous a idéologie à président nous bunda nous montons au parlement différence après le parlement ceux qui ont diplômé au royauté. Ah, il y a solo. Oui. Ah, on dit tout ça, boye, mouton à niveau c'est à D6. D6, oui. Ah, ok. Ceux qui ont diplômé avant moi, tu m'as coloté. On a pas commis discrimination. Non. Mais le parlement, oh, le babouzo dans la télévision. Oh, bon, il est pas net Nazawa. Moi, j'ai fait l'institut technique supérieur technique. Je fais l'ISTA. Ok. Bon. Il n'y a pas qui politique était. Mais là, il y a un parlement grâce à président Langoto. Atangi singa politique o lelo na komi na bi eloko nini na koki koloba na eloko nini na koloba te mais so ba sombi o wanga nieto chelo image na un grand te olobi bien yo salaki star yenda l'action politique lobe okoma uno lobi te ngape na gina maele na ngai te en tout cas vraiment Nzambe aza likolo ko punir wana politique a mambo église te to ko trahir te parce que ça papa la ya politique le son na lobby mabe pona ako pour la kelanga parce que loko na yeba kité à la kisinga na miso ya batu peut-être le na commune na cabinet ministériel mo ba pesinga et puis non yaka pa na président koto olobaka ndenge koto te lerti faut ça la ngoboy omoni eloko wana na pese sous ba coup de chapeau président Ngoto. Merci. Voilà, tout pour ça. Tout dernier intervenant pour l'émission le lopoto zonga na président Joe Ngoto poto kende ko chiter na émission mbotende ko Mbote. Ndeko Mbote kombo na Alfred Kassembo. Ndeko Alfred parlementaire au sein il y a PGMLC. Où ils ont formé le président Ngoto, yende mutazo encadré biso dans toutes les facultés. Le sengi makambo politique na fonctionnement ya parti na ba disposition ba institution ba fonctionnement nyonso to yende muta arekadra biso. Voilà, si on ndenge bozara awawa, ya azo la kisabino théorie. Est-ce que na pratique déjà pas même moi batu mususu to mo ba recommandation de fisque ata boke na ba poste ya politique té mais pour beaucoup tata na pratique ngo ya musala o le boko ko représenter c'est ya bien. Bosala ngo déjà pour théorie c'est bon mais pratique ezama mususu pour bino bozo betela etolo awa formation oui. Est-ce que na pratique boza sûr? Papa
journaliste nakoyebisa yo biso tobenga yango université de Sorbonne. Même yé moko les grands formateurs moko soka ye akoka pe liso biso te po ya bombaka te alakisa biso nyonso to afungola biso pena motema alakisa biso nyonso mais moko mona ye moko aya bo azokoka lisusu te akoka te ne bwando te akoki pete mais wana ko bien discipline eza une discipline te ezali résultat na façon eza voilà omoni tant que tozo kola ezaka na ba film moko boy to ndotala ba karaté ba so mettre l'accent nyonso to bombaka moko ya suka po ye makambo wana ezalaka te ye pena pesa biso nyonso donc soka kina biso pena ndenge moko boy to boyi eza parlement ka ndenge ozoyoka même si c'est leki ya kuna ba institution wana na ndeni kuna basala motion ba ko ici premier vice-président est-ce que bino boko va fonctionner na majorité baza dépendant et autorité morale na bango, ça veut dire ils réagissent par mot d'ordre, tandis que biso a to réagissera par intérêt à la population. Na kati parti te na mboka na kati parti c'est un peu égoïste. Ça veut dire quoi? On fonctionne comment? Les départements Morobo où nous avons déjà université de Sorbonne, ça veut dire ici il y a tous les thématiques et puis on vous propose. Donc, le président est là pour accueillir les résolutions. Il vous fait un bassin de thématiques. Et puis, il attend à vous des résolutions. Et vous les faites bien? Dans tous les départements. Développement Mboka, des différentes institutions. Donc, il y a la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement exécutif, et puis cours des tribunaux, c'est tout. Net na minute on a concentré na ba loi électorale système ni MLC a okende na système ba candidature na 2023 qu'est-ce qu'il faut donc pour être un candidat au sein du MLC qu'est-ce qu'il faut être qui niveau d'études na nini expérience na yo quand est-ce que tu es venu au parti ba critères nyo soto moi je suis en train de travailler sur ça ça va projet motango likola mais ça bou et na Sorbonne hein. Quand nous avons vu ça, sauté. C'est que temps bon barozouango. Mais président, il faut aller attendre pour à diriger le Rwanda. Ouais, là flash amken na pesio baroyiba na bombi mususu. Voilà, on revient avec le président Joe Ngoto. Merci de félicitations na ba membre ya Parlement de la jeunesse et puis il faut te féliciter président. Félicitations président. Bon. Eza nga bo festinga pourquoi eza bangonde. Il faut saluer Moussala quand même. Bangonde ba maele so une école no ba na classe no ba na ba maele te ato so lobi no et lok moté au sala bangonde ba en droit tout le monde est tient c'est que du docteur en droit mais à maîtriser partie te papa le eza le 30 juin te mais yé pas à mon quoi ba afandi kuna zia batongele mozole botika ekimia yé vient zaki super intelligent parce que à ça il en a droit bima docteur il en est en droit. Quelle intelligence. Non, c'est comparé n'est comment. T'as comme t'as il en a bimi docteur en droit. En tout cas, paix à son âme. Côté non côté. Via d'aki super intelligent. Gazo quoi était. Il en est docteur en droit. On a pris licence. Na habité, ce que licence c'est que même moment gradué même moment na doctorat na ebakate. Mais il en est en droit, via bima docteur. D'ailleurs, notre travail n'a été ni thèse n'a été. Na zelaka era kufaka ba pesa titre rien na zeliere bembeye fani na martirawa baloba yango ba pesa titre ya thèse ya tilelo est-ce que le côté bibliothèque nationale luka te ba pesa tana ke luka na ke luka skoni OK pas ba bibliothèque na sisa na inikin balobi azaka docteur kuna inikin bibliothèque nationale ya droit na tala munene ya bibliothèque centrale kutu ya université eza gayar na monité so eza fallait zala ba pionnier fallait zala mais na mona te peut-être via si ça kaka elle a défendu même borna diana ngo maintenant le banini adiana ngo moko mais à maîtriser balabala au bino vous êtes incapable de ça la vie drainer la masse il est là tiki pe incarnation pas moi naé au moins IDP sur le lobby ba tutu ba na nzela bino so bo beti banda fiasco ça change nini na marche wana ba kale awa a changer ni bazo continuer ko analyser ngo le discours fati lobby il y a le discours nelelo. Peut-être lui va bloquer la promulgation. Mais je te dis que l'on a assemblée, on a voté, et que l'on a Sénat va voter, et que peut-être y a Kubo y a ne promulguer.
mais bakoleka donc ba marche wana bosaka obuka ndaka bato sérieux ngai merci nem dama ngambo tumba pinete pardon na tumbi pine soda e gaz da kimi na ndako na zongi na ndako te ngai releka ngai quand je parle de Jean-Pierre Bemba releka ka mutakocha ba parti politique tout na palais yo Tshisekedi oganga mingi ale kabe ka mwanga ngai releka kinga na baki te moto a raisonner na arme il faut rappeler na arme nazoka mandeki po tunaki ndeko Dalton abo sepela na rebelle yango peut-être Dalton be tunaki nani ndeko nani osé otunaki so sepela oui si les mêmes conditions se répètent mais ça va après on n'est pas libéré mboka ndeki sangani balinga bino te mambosa na 6 jours so mabe parce que biso na guerre si to la katina kisangani histoire ya lokuta motango lelo wana kosaka na kisangani to kotaka ndoko sabato ketolia bato to éviter ceux qui paient ba prière na biso lelo bakangi na prison ah mais oui parce que à kosaka mabe et même ça a créé en septembre na Kisangani 98 premier front na biso armée ezaki na aketi totika Kisangani depuis octobre 98 tozonga lisusu te guerre on est salama na 2000 mais batanga MLC pourquoi surtout les commandants ni nazaki na troupe MLC bakomi baba troupe MLC zaki wapi bakomi baba o azaka na ba Ougandais Bemba est venu trouver les Ougandais déjà na Kisangani avec le général Kazini James les qui anani ya Museveni père son âme père Kufa on est venu les trouver là-bas avec Wamba Diawamba bat au moins 60 ans yo toko c'est histoire té trop belle histoire vraie que mais c'est vérité vérité il n'a jamais été là-bas pour le comble de tout. Il y a eu un procès entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La Cour internationale de justice. Maître Chibangu Kala, avocat Nabino. Arrêt et Bima et condamné. N'arrêt on a sauté et belé sur 56 pages. Nulle part, je dis bien nulle part, batanga MLC. Et là, ça amène la justice internationale. Mais si vous avez bima wapi, le loka kapo ini motoko ça, ben la guerre à 6 jours na kisanga toregetaka oh. So tourner moto kisanga na ngwebe manga za ki balo bakate. Mon lokuta perdre zaka bolo kuta ba ko sabato ali ki bato asali boy. Maintenant avec le temps, il faut tourner avec le temps, troupe ngwe merci bazala ki wapi c'était qui. Pour la génération se réveiller ba ki ba bauma, ba boule, banani. Ba tuna na za ba troupe na kisanga, c'était boule. C'était bauma, c'était qui? Baloba. Bala boko kate nini base la peti ba IDPS ba biso ba komi ko sala combine ya pouvoir na opposition po bino bozana bino incapable ba pese exemple nazaki na ndeko moko wana yokason alobi Bemba ba invalida e awa na Congo MLC na Congo action zéro Bemba ba kangai awa na Belgique bino na Congo action zéro Bemba ola muka obwe ndeko ana ya IDPS atangeli ngaba makambu na bino nyonso be événement nyonso ava réunion vérifier que yo kasonga milaki masangate te yo répondre na nous siko alobi bango baza na monopole ya nzela eli agene après ça peut être la réponse bien te Bemba kutaka no candidat ayaka simple citoyen te candidature ba rejeter eza aussi humiliant que président a signé l'ordonnance pour appliquer. Yo ka son zagi wapi. Tant ko appliquer l'ordonnance à président. Yo ka son ce qui yo ka son. Azaki wapi. Tango yeme ya bengi dimanche balongola tunda azonga ndako. Pe a instruit ba sala non lieu, ça veut dire il y a jamais eu infraction. Yo ka son zagi wapi. Biso ba mekaka ko invalider Fachi. Bonga boyo. Nani aza wapi yo? Nani Kabundu Kabundu. Aza akomina alongwaki to alongote non il faut pas kolanda banani ba folkloriste na même ça solandi ba jeune ba lobby surtout ça ba action réfléchie ba action mike no solo tumbi pine après les choses continuent salini biso surtout thème to bwe makamto kinango tina suka dalton et bisu ya que biso na mi démocratie parce que quand un musée est venu n'est ce que Kassis bané ba parti politique nyonso non Asala décret loi présidentielle avec 6 articles. Et puis dictature Moussa Sanata. Moussa Sala dictature à 3 ans. Oh mon bout même Salate. Bato les qui la rabatote pour moi avec parlement.
Mobutu n'a jamais nommé le parlementaire. Il est mon premier ministre. Il est mon premier ministre. Il est mon justice. À suspendre le conseil supérieur administratif, à suspendre la banane. Donc, le type là, à sa dictature, mon attend qui va doit remarquer. Mais maman qui a bien été, tout cas, tout ça, mon exigence de Pesaka, démocratie, le référendum, c'est nous. Le loi de Pesaka, le respect de la constitution. Papa, tiens, c'est chiffon ici. C'est le contrat, c'est la vente de la République démocratique du Congo. Ceux qui vont voter contrat, constitution au Congo était Kami. Mais c'est de l'histoire, vous avez les images. Hier, à l'Obarabongo. Bon, tant article 1, Tinasuka, acte de vente des arabes. C'est qui le vendeur, c'est qui l'acheteur, c'est qui le témoin. Mais bazo protéger on les quand même. Ah, au moins. Ndaye mo ki basaka makele le belé na sima boboyi. To kene ba seni wana te élection wana te fichier za boy. Na 2010 to kende kaka. Au moins er moko bon somme takufi na Afrique. To tikaka. Donc papa paiement na kimia. Papa na reconnaître kaye parce que na net to soit indépendance. S'il faut tanga ba charisme na Congo. Hein? Parce une forte personnalité. Na viva à Lumumba te. Mais na repona ngai après Mobutu zakaye. Malheureusement mon charisme bon il fallait atia bato vers le travail. Mais atia bato vers Buzoba. Mais quand tu m'as piné que ça a bloqué papa mba c'était quoi la vision vieille? Ils a parti des masses. Oui que vient quoi 5 élections te. Na nini? Viens mtabandi ko bunda ti Mobutu aleli via lelisa Mobutu na 90. Kezonga pa yokason. Kenate pa kabuya. Kenate pa nyonso ba misloka ka phrase moko bien communiquer moko ya via lobake nous exigeons les élections en Zaïre parce que Mobutu même quand les situations sont favorables naïe. On ne comprenait pas les boules quand ça m'a démonétisé mbongo. Namboko. Ba tu peux ba yoki. Ce qui ngaye nenga makamba sene sto katata loto kena élection. Il allait battre Mobutu proprement. Mais il m'a pas qu'élection pas avec encore zoité. Ndaï populaire bon. Bon, on a moni to vani dans la dossier moi ya vie Etienne trop toti ka on doit chiter le 30 juin bandeko na biso ya parlement ya institution mambo wana ya loi minaku wana yo jija ondeni bino pe MLC bondimi vraiment parti oyo mboka oyo ba magistrat ba ko dépendre na ministre de justice conseil supérieur ya magistrature longwa parce que yango nde batu na nzela bazolela. Tolem tia songa na commenter mingi parce que to saki déclaration na cadre la muka que eloko wana ezali nuisible pour mboka et to demandaki poliment na ba initiateur nango pe na présidente ya Assemblée nationale a retiré ango. Donc je sais pas si je vais m'étaler trop là-dessus. Mais n'ayez pas le bello comme moko et à l'habitude ma bien en bokate. Un projet et à loi et à loi. Et puis député nous soit kuna il faut à ça la ma proposition. Au moins il dépêche baza ba ben on so terminer baza from mon alokuta. Kadiosha. Aïe. Formol. Oui que vieux tient ça plus de 16 ans parlementaire. Vieux. Viens tu as initié le projet moteur. Yo li gamne wana vie Etienne. Mais pourquoi mon histoire te trouve 60 mon histoire c'était yamboka. Mais batanya mon histoire. A initié nini? Yebisa bato ya ministre intérieur. Mais nyo so ngona te parce que le lobby mako kwa ke mtu wana via zalaka na ka super homme moko opposant, via banda opposant te. Via bana master Mobutu, banana no député provincial, so ba barate. Alors député provincial ya kabia na régime impérial oyo nani? Kalonji. Ya zaka kuna azalaka kuna. Ayena députation nationale. Poste ya nani ya Kabundo, yepa okipango. Atika nini? Projet nini? Mais bakajika totanga kaele lo. Balo bakajika. Même kabongongoi. Ya biso na MLC, loi ya sport. Babo ya ko appliquer. C'est déjà adopté, promulgué. Maman va te faire adopter loi moko par la personne invalide avec handicap. Mais vieux, 16 ans, vieux, 16 ans. Député. Atika nini? Mais ba bibi no boka ba nouveau allié à IDPS wa ba ndeko FCC.
babila muka eza ba lié à IDPS ya sika pour le kamnini po botelemela la loi proposition de loi oh loi eza pas eza makamna ngombe eza loi ko s'appliquer na Congo mobimba to teme na pas na so que s'appliquer na Congo mobimba to s'appliquer na to s'allier na IDPS po to ndo bunda chaque jour pas do ka na ba alliance to ko ka ndenge nini oh et ben nous sommes bagarre le René Manosi la té déjà na salle la yo nini anecdote to saka discours ya les 26 ba opposants nyonso wana ba tozaka biso nyonso ensemble papa le 29 septembre au moins basaka cercle wana ya Congo bachaka ba photo ya bato boy na ba master za itebe ne bazwaki fati bache mwa pembeni awa ba bemba boy poka kana wana eko ninga kapote to za ba coulisse na oloba non d'abord linga d'abord kaboni la mama nanga bango dia fato cha fati likolo ba msusu na ozomona un peu ko créer ba bloc président raté faut comprendre donc on za ba coulisse après peut-être qui va bien mais qu'est-ce que ça fait bah ça fait ba chai wana salani vous comprenez rien que passe na samtala likolo za mozito ba bien makuta yakine pembeni ba Moïse ko tsope na pembeni to kipa na biso te ba caméra mozito ndaza ravaza vous avez encore ça vous avez peut-être mozito ndaza la wana to tsa sope ba mutacheki ya chaine ka bango nyoso ba sala un problème biso zo nto sala alliance na IDPS ça parti politique ça peut arriver mais faut te ba tona un to bine lo lengi na bango ba boaka kisaka ba accord faut tout cela bien mais ba boaka ça accord ya coalition te coalition ana tout ka hypocrisie coalition ezalaka te ezani accord ezalaka na ba préambule ezalaka na ba article ezalaka na ba acte transitoire ezalaka na ba conclusion ya bango kuna ezalaka ni ba règle ni bebi ya accord ba kanga kabila te non wana bonne de bozoloba aka conflit voit quoi bisolo la muka to ebi nini secrétaire ezali ni tout ça to ebi règlement confiance ba président boleka wapi biso to esala malgré que bo existe rappel isu te muna mutako mo lukentere ko existe foni na nga lukentere Moïse alobi ba kita na terrain bino boboyi koto tweet na ya sala ki tweet à la veille ya manifestation que trop c'est trop peuple fois kita na terrain pour téléméla il a parlé comme Moïse biso to lobini biso to boy nana autorité amsonia bemba boy Moïse pourquoi il a signé l'ini comme on voit plus bemba Moïse côté moko non les autres bakangami Moïse to kangami na Corona na Paris nana zaso na Californie tala kaka tout ça musika ils sont ensemble ils sont unis d'ailleurs démocratie a bien on est dans la muka ba divergence na kati mais ça ils auront prêté voici pour on shit déjà dans 2023 vous êtes capable de obimisa sous candidat moko et les autres ba ça mboko ninga zo kene 2023 ngwana to ebino to so koma ngone nini hein donc non ma bête ebino pe coup non 2020 non est aussi ça té 2023 za no musika na ko pala ma 2020 le loté wana action 2023 action ngwana ya buzoba action ngwana ya buzoba on shit 30 juin 2020, 60 ans après, tu fais une méditation pour n'enleigner Fachalobaki, Mokonzamboka. Vous avez déjà bondimi yango, le magister a dit recommandation à peuple congolais sur la biso. Au sein de la bango ni on shit par là. Peuple congolais faut d'abord que pris individuellement yo moto pris individuellement, il faut que ngana boy misère. Na boy passi il faut na se développer alors ce qui motu nyonso azui décision wana to sangani ebele to sa makambo ebele de deux na ko benga na biso ba politicien société civile na yokaki nani le numéro 1 à l'église protestante Bokondo alobaki yango tout me mettre ensemble bemba pe to ba na discours na ye na message ya sala lobi c'est le moment to mettre ensemble to j'étais ba base hein biso nyonso to par exemple que l'autre en 2020 to lingi na 2020 ah on a Kinshasa ba train des ala ba transport urbain par exemple to lingi que congolais ya suka na 2035 azora $1000 to lingi que na 2040 Congo allait sac Afrique mobimba to lingi maintenant comment y arriver? On a dit que le parti politique a idée. Mais nous restons dans la logique. Nous restons dans les chemins. Vous voyez, c'est ce que les autres ont fait. Américains, les autres démocrates, les républicains, tout le monde a en tête la suprématie des États-Unis. Tout le monde a en tête la puissance militaire des États-Unis. Tout le monde a en tête Boui.
mais yo zo sala on a ndenge no ya ki démocrate wa sala on a ndenge ya ki républicain mais tant que tu as un pacte wana te et puis pona ko sukisa héritage mune utatikela biso o afdel aya ko boma yango unité nationale makambo ya ba gouverner ka ba originaire oyo banani esila il faut to changer lobby na bano bakoya originaire ekozala boye oza peut-être ba parents no ba to Équateur mais oboti mwana na Drudra ou bien na Ituri na Bunya na carte na de naissance wacha originaire ya Bunya ala congolais mais abotami na Bunya tolo bomanano les ressortissants de biso aliba eloko la boso fait kufa Grand Kasai et même mboka nulle part tina nango ezate pour ça te muntu nengo temi boy batangi so na baluba na bakongo na baname pour nous te se réclamaka ya province moko boy to tika tribalisme bon mona que mboka okende liboso rien n'est perdu ceux qui se mettent à travail qu'on avec les richesses que nous avons ça te négocier bien 10 ans zébélé parce que déjà avec l'énergie il y a 3 ceux qui sili et rien qu'avec 20 énergie tu en as 20 milliards et ben ko taper na trésor na lobby ceux qui 20 énergie so to tie mai to tie rien que ba ressources en agricole to ça ba budget à 100 milliards na année to tike ba na biso sous-sol o ko diamant ba ko exploiter plus tard to ke kala banini wana to ko développer mboka mais question ya kolingana surtout kolingana égoïsme faut kufa au fait toi les après banda ko ngo za na 10 maisons musuku to kota te jour o dae to mona kana bueno eso ba morgue bo kele ba pèse 1000 francs sombeli mutaro za grand prêtre gagne 1000 francs les lata que c'est à 1000 francs 2000 francs les gazés mais à quoi ça sert à ça ba fier voilà espérons que bino ba 57 millions bando bungate ba mbongo wane bando monana une fois bozana pouvoir bemba lobaki yango vous devez être fiers de me soutenir. J'ai géré ici pendant 3 ans. En passant, moi, critique à mon discours à chef de l'État. Discours à Nayoki est plus partisan, ce n'est pas un discours à chef de l'État. Je suis désolé. Ba opinion oyo ba tourner à partir bazolo bande azolo bayango. Yena ti makambo ya banini na alors on a des c'est voir ngamingi discours mbati esili. Le président n'a pas fait mention ya ba occupation ba armée étrangère aux Zamboka. Armée zambienne. Il a fait mais na ba place ba armée zambienne, les gens sont en esclavage. Cette armée. Et le président parle si nous, na Congo Mobimba, tout fait bien. C'est très grave. La première des choses, Mobutu Dako Bababi, papa, Mobutu Analo Kwaliboso, Ando Tuna. Sécurité Mboka. Mobutu na tomba 5 heures bandi téléphone. Yemoko. Mobutu à frontière kuna na nini na Magi. Boni kuna, situation calme, président, rien à signaler. Kalemi, rien à signaler. Mwanda et Banana, rien à signaler. Pam, pam, papa, Bozala Kimia, boy. C'est qu'avant là, 23h à Touni. Mais Bisso président lobby, makamba sécurité à Talikamba. Et pourtant, promettait que 30 gens qui fait un Bounya na Ituri. Moi, je suis en quarantaine. Président en quarantaine. Soit j'ai avion qui kuna baodini à aux distanciation. Donc, je disais que 57 millions de dollars, c'est pas bien boy 57 millions de dollars. Yemo yebi nenga bloqué finance. Ça passe. Moi ma maman c'est ma maison préfabriquée bemba na campagne à Betarango que ça qui a ciment autant. Tabata na mobenga ba ndako mongo ceux qui va dépenser mingi ça 19 000. Vous avez les images non? À démontrer que et aux autant de sacs à ciment, autant de sable tout à Betango na monto calcul mental. John a mystique. Alors ça vous avez un dossier oyo. Boyebi que na liambonga république. Boloba ça 10 ans ne fait pas bimisa alors disait que confine hein c'est qu'à mon tête mais rien Ali Moussa voilà Tewomina Souka émission comprenez que l'émission a été longue c'est une émission spéciale 30 juin bien que Simbi mois politique quand on parle de la RDC on doit aussi voir la politique actuelle c'était tout à fait normal qu'on en parle donc chers messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci de nous prêter votre confiance et surtout de rester là en train de suivre cette émission quand est Olobara mi bunde la peuple congolais 60 ans après Ozo Lelanini
Tu habites RDC, à fimère, ou à Botara avant qui au la couture pour se retrouver dans la vie. RDC avant encore chez les parents. RDC réellement marié par qui? RDC a 80 millions. Il y a bana, mais bana on dirait mal nourri. Bon, ce sont des questions qu'on doit se poser. Bana nyon sur RDC, bah vivra en dengenini. Mais tous au rendez-vous. Puissance saliloba. Et les qui est lissasi. Botika na kimia. Ngana bino kaka na système ami bundela to bundaka timboka oyo koma réellement indépendant pour to longola ba esclavage mususu boyoki ba troupe armée ezali c'est que moi quelque part dépendance moeza nano bozoyo ka koto nzala koto détournement koto boye photo longola biloko wana to koma pe ko vivre ndenge baninga musu ba vivre to tika no kokufa na ba mai ya ba Turquie to kufa no to tika no kokufa na ba mai ya ba Maroc wana poto kati saka ba Méditerranée non on doit éviter ça. Le roi peut passer d'Afrique, Botami à Koufi Namboka, na yeb, c'est peut-être comme un niveau. Ça sera une très bonne chose. Indépendance, tcha-tcha. Manabino, merci, bye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.